Ebandeli ya semaine lamu na mabota na bino epa nyonso bozuli baku ya kolanda Mag FM esika to sepelaka kopesa bino basango na lokota ya lingala mbote na bino ba papa ba mama tika ete kime ya nzambe eumilo kati ya mabota. Tofongola basango na biso ya mokolo lelo pona koyebisa na bino ke ba parlementaire pe ba communicateur ya IDPS ba pesaki président ya fondation Malua diplôme de mérite ya Dr Etienne Tshisekedi kuna na siège na esalemaki mokolo ya lobi elekanaki ndenge nini bola. Eza likambo ya kisi te to ya falanga te bondimela ngai bana kin eza nde likambo ya mosala ba parlementaire debout pe ba communicateur ya UDPS bavandi batali balobi en tout cas soki mutasali musala malamu esengeli azwa pe lokumu na ye o elongo bani yango ememi bango yenda na siège ya fondation Malua pona ko remettre diplôme de mérite na président ya fondation Malua maître Malua Billy Cléophas oyo atomboli longonya ya bana Congo asalisi misala ebele kutu ya kolobela ezate bino moko bana kin pe ba téléspectateurs ya FM télévision boyebi yango malamu ba parlementaire oyo balobi en tout cas prix Dr Etienne Tshisekedi epesa makapamba pamba te bino moko boyebi lokumu ya Sphinx ya limité mosala salaki soki bapesi mutu diplôme wana elakisi que aza ko incarner courage pe ba initiative ya Dr Etienne Tshisekedi pona kotombola bendele ya mboka. Lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, des échauffourées entre la police nationale congolaise et, n'est-ce pas, nos amis de la force du progrès, c'était grâce à ces présidents qui dit Malua et son partenaire, le président de l'histoire, Goma, se sont mis ensemble pour arranger. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous constatons que, n'est-ce pas, il y a du calme au niveau de notre structure que nous choisissons dans la force du progrès. À plusieurs reprises, il a toujours soutenu les actions du chef de l'État d'une manière ou d'une autre, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans les institutions. Nous voyons certaines, n'est-ce pas, des personnalités politiques qui sont dans nos institutions, mais nous avons l'impression qu'ils ne cessent, n'est-ce pas, de faire noyer les présidents Félix Antoine Tshisekedi partant, n'est-ce pas, de leurs actes aujourd'hui, n'est-ce pas, je sais que c'est des politiciens. Simana yango les récipiendaires maître Malua Billy Cléophas a sepelaki apesaki merci na bana République démocratique du Congo mobimba pe ba parlementaire debout to pe ba communicateur ya UDPS oyo bazui likanisi oyo ya koya kopesa diplôme de mérite Dr Etienne Tshisekedi. Votre message et votre interpellation me va tout droit au cœur. Je vous promets et je vous rassure que Essimbi Jumon Nangai Félix Antoine Tshisekedi Essimbi Malou. Et je reviens encore à ce que je dis. C'est une obligation, un devoir, pas pour Maloua seulement, mais pour nous tous. De protéger, d'accompagner Félix Antoine Tshisekedi dans la vision que le grand esprit Etienne Tshisekedi Lumumba avait commencé et que lui est en train de continuer à achever et à accomplir cette vision. Papa, mama to elenge ozali kolanda bilili oyo yo moko oyebi que feu Dr Etienne Tshisekedi azali moto ya longonya oyo atombolaki bendela ya mboka Congo. Diplôme de mérite oyo eza masekite eza mokwa bende po pesa makana bata pamba pamba te. Maître Malua Billy Cléophas papa diplôme yango yo. Félicitations. To pesio longonya continue kotombola bendela mboka Congo. Nzamba kotika ote République démocratique du Congo pe lobi eza simana yo. Bakinoa balobeli na o etali gouverneur ya sika o azali koya nini esengeli na ye kosala pona mboka etambola kitoko. Pona gouverneur o azoya ya sika na Congo na biso awa elo aliboso to senga nanu aiba bongisa na banzela to sana banzela te l'éclairage public ezate sotali presque qui ça c'est salité kini bopeto yaki esalelo te
donc transport eza pasi basalite na nzela partout nzela nyonso eza kobukana so totali presque so tokeba so totambola bino mo bomona banzela eza te banzela kobukana transport pasi éclairage public eza te azali bapea kosoanele biso mboka esalite bato nyonso akala oyo bazalaki na net selaki banani tu wana balongwa nanu azwa bagene alukaluka bagene atete bagene wana kini bopeto yaki awa ya 3 jours ka ya pamba ekenda tala bacarnivore ebusha so oyo toza limete kutu so tokei yolo boyoka na mawa sombula ebeti okoleka te mai ti awa na tolo mumbele nzela eza te bachantier batikeli biso mpe awa papa ntango ozokota yeba kozwa solution bachantier wana po ye asalaki mpo na ye amonike ya ye koki akei oyo aye ayeba kokontinue bachantier wana presque banzela mpenza ebonga mpe basala biso baraccourci elo mpe tosenga mpo na ye yango wana vraiment. Route université na rond-point yolo médical eza ya kobeba na ndenge ya kosakana te soki botiango kate ekolimwa. Awa tozali na rond-point yolo médical sur route université place oyo ekaboli commune ya Kalamu na commune ya Limete. Bino moko botala ndenge nzela ebebi makasi makadam ebukani pe libulu ya munene salemi awa. Circulation ekomi pasi mingi epai ya ba chauffeur pe ba motard. Bino moko botala ndenge mai evandi lokola tozali na période ya mvula awa ekomi pasi. Soki mvula ebeti makasi kotoyo ezalaka nde mame luka esika kotia lokolo to pe mituka moyo ya kolekezalaka te. Dans ma part libulu oyo namoni yango eza par rapport ya ba carnivore ya ba mboka na biso. Ba carnivore eza te yango na ba mai moyo kochola eza te ba mai ya makasi ezoya moyen kokende eza te yango wana ne ezotelema na balabala ezoprovoke mabulu place wana libulu ezalaki ya moke mais tozomona ezofongama ezokanga nzela yo komo crie bambouteillage mais nayebi te soki bakosala nde nini mpona libulu oyo. En tout cas, Kinshasa ezali ya kobeba na oyo etali ba avenue banzela mingi ezali susu na eta ya kitoko te. Bakonji bazosala mabe do bazosala va mabe suivez ati bazosalisa misala mais suivez ati nzela o bauto bokisa nkala te tala poids lourd nde basala poids lourd c'est poids lourd epanzanaka lokwa université nde epanzanaka donc c'est-à-dire quoi babesi batia beton bango batia beton te bazuka gudo batie mais réalité ya nzela yango ezopanzana balia mbongo place bazwa mbongo basalisa musala normal nde basalisa musala na nzela bango basalisi te do bazalika na besoin mbongo bazwi mbongo te mape mboka moko ezanga suivi ezalaka te bakonzi kaka so ayebi apesi mbongo aolandela te asala suivi nango te batuka balia na bango baenkoni balia ndenge balia na bango banzela etikala boye basala mosala malonga te. Ba autorité boyeba nanu ko trouver solution na lombango kobongisa banzela oyo ya minene na ville province ya Kinshasa oyo ezali ya kobeba pe kobongisa ba route secondaire oyo esungaka soki bambouteillage esalemi po circulation ekoma malamu. Nzela oyo population bazali kotalela bazali kojimele po ba autorité bayeba kobwaka lisu na bango ya mibale awa boye kitoko te. Koka mwati na 21e siècle oyo population ya ville province ya Kinshasa bazali toujours konyo kwa mana oyo etali okota. Pendant que na ba commune mususu bazali kojuir na mai ya régie des eaux na quartier Kindele na commune ya Mongafu la population bayebi na bango mai ya régie des eaux te. Awa basalelaka kaka mai ya fourrage to pe ba mai ya source kasi pona kokoma esika mai yango eza il faut tambola na trajet po kende kotoka yango. Awa population bazali konyokwa mamakasi pona mai. Boyoka ndenge bapesaki communication. Problème à mai, d'érosion. Mai ezalaka te. Donc koto, to ana souffrance ya mai.
toana passe ya mai makasi koto na kindele. Donc toto kaka er mo we ba ma source o mo la ke ma saleté mais et permettre biso ka toto ka po to za en choité. DG ya Régie des eaux ya kana numbangu awa na quartier Kindele po awa babone na yo bazali ebele bozali ko manke mbongo po koto yo mai ya Régie des eaux ezali te soki bokotiseli bango mai ya Régie des eaux bino moko boyebi combien ekokota na caisse po boye kitoko te population bazali kolela misusu bazali kosepela misusu bazali konyokwama. Quelle injustice! Courant pe etikali simate nyonso ekoma nango pasi awa na ville province ya Kinshasa. Na ville province ya Kinshasa bakinois bakoma konyokwa makasi na oyo etali courant. Bajan ya SNEL basalaka lisusu musala kitoko te po soki otamboli na ville province ya Kinshasa na ba commune ebele oko constate que mulili ekoma mingi po courant ezalaka lisusu te na ba kote misusu courant ekoma nango ya mari de nuit e ya kakaka ba 1h 2h 4h ekieit boko sutuka na tongo boye courant ezate soki ozalaki na chance ya ko sutuka na ba 1h to 2h ndoko mona ya population bayebite basala nini po ebele bafutaka ba facture na bango kasi SNEL na ngambu na bango apesaka bango courant te azali kosala musala kitoko te kote misusu ba câble ya courant ezalaka lisusu kitoko te ekoma kozika zika alors que courant na bandaku ekomaka lisusu te na bandaku bappareil électroménager ekoma nango ba statut bikeko po esalaka lisusu misala o esengeli esala te po courant ezalaka te na yango population bazali komituna kafumba na barrage ya Inga o ezali awa na République démocratique du Congo musala nango ezali nini po bango moko ba congolais bazali ko se retrouver na courant te ba Jean SNEL bo trouver solution po mboka ezali kokufa boye kitoko te. Base ya pont mingi ekoma nango boucher na ba bouteille ya plastique pe ba salité ya ndenge na ndenge bolanda elema o. Base ya pont mingi oyo esangisa ba commune to pe ba avenue to pe ba quartier ya ville province ya Kinshasa ekoma nango boucher na ndenge ya kosakana te kaka ndenge bozali komona soki okomi na première rue okomona se ya pont na etonda na milangi pe salite kasi ezwa nango kara epa ya ba autorité ezala na ba pont mususu kaka ndenge moko yango bakinois bazali komituna eske ba autorité bamonaka to pe bamonaka yango te nde yango ekoma ko créer ba problème mingi surtout soki mvula ebeti ba inondation ezali kosalema na ba avenue to pe ba quartier po base ya pont ekoma boucher moyen mai e circuler malamu ezali te population bakomi konyokwama na oyo etali malaria po bosoto etonda wana makasi na yango population bazali kosenga na ba autorité bayeba nanu kosala service moko oyo kosala ke ekiraka to pesalaka suivi ya base ya pont nyonso na ville province ya Kinshasa po modèle oyo ezali kosala salite ezali kobebisa beauté ya Kinshasa boye kitoko te. Ministère ya transport ekenda wapi po modèle ba chauffeur bakoma kotia ba prix ya transport na ndenge na bango to ebite soki ezalaka. Face na inflation, où ezali ko s'observer na marché depuis plusieurs mois na kati ya ville province ya Kinshasa, dépréciation ya franc congolais face na dollar américain, pe prix ya ba transport en commun ezali également ko matana ndengo kozwa idete. Na ko matana yango selon ba heure pe ba circonstance ezali ko kita kaka ndengo kondima te kasi circulation ezali penza ya malamu te.
ba chauffeur pe ba receveur ya transport en commun bazali ko fixer ndenge kaka balingi na ba manière ya lolenge na bango moko c'est-à-dire makanisi elie na mutu atie ya ye prix pe abambi yango ba client ozali obligé à kofuta po tala kaka na ba heure de pointe mobulu ya transport pe embouteillage ekomaka okozwa idete zwa ide moto azali kokene musala akite changu po akoma na centre ville azaka ka obligé à kozwa transport mais kasi na prix nini pona ko réguler ba affaire wana na secteur et ezali ko exister grille moko tarifaire o eza officiel ezala ki élaboré par gouvernorat ville à Kinshasa kaka boina tina ya koluka ko rendre ba manière obsolète face na ba nombreux changements o ezali sur le terrain. Betozali ko rappeler grille tarifaire yango ya transport en commun ezali ko dépendre na ba itinéraire officiel o koki ko parcourir sur les tondi à ville à Kinshasa. Pona yango ba bis to ba minibus ko bakisa na ba taxi bis bazali na ba prix na bango o ezali fixé tel que ba course o ezali ko kende na marché de la liberté kino na Kingasani de to peto lo bana Pascal to na Kingasani ya suka ko kende tina mikonga ko matana bibo ezali kaka na 500 francs. Kinko les communes ezali na 800 francs, Ntsele 1500, Mikondo Bosawa 500 francs, Maluku 2000 francs, Kisia ezali na 3000 francs, Dumiyoko Matengo na 5000, Mongata na 7500, Kingakati na 4500, pe Imbu na 6500 francs. Mfumuketo na 8500, to tangi kaka ba itinéraire wana po na koyebisa na bato koyeba que tarification pe ba itinéraire oyo totambola na ville province ya Kinshasa ezala déjà établi na nomenclature na yango et pas ya gouvernorat ya ville ya Kinshasa po na ba chauffeur pe ba receveur boyeba ke mboka ezanga mibeko ezali semblable na zamba kasi biso toza banyamate esengeli kotosa mobeko posoki te umukamate okolela yo moko. Avenue Lumumba ezali ya kobeba makasi kobanda wenze ya mbila tina virage na commune ya Limete na Kingabwa bolanda elema. Avenue Lumumba na commune ya Limete na quartier Kingabwa précisément tozali bongo na esika babengi wenze ya mbila kino koma na croisement ya baveni Minikongo ezali na eta ya mabe okondimela ngai tala kaka yo moko na ba image esika wapi ba mituka na bato balekaka nzela oyo bazali ata na makoki ya koleka te esengeli otombola ba pantalon to pe osenga moto amema yo avant oleka na nzela oyo babengi virage. Kaka na ebandeli aveni oko constate ba mai lokola lac Tanganyika et telemi on dirait kaka ezanga nde moto ako canaliser yango to pe lokola kaka bato bazalaka te esika wapi epesaka pasi na bato balekaka nzela oyo pona ko atteindre boulevard to pe pona ko vaquer librement na ba activité na bango. Bato bafandaka na bisika wana ba profitaki na occasion tango bamoni micro FM mag ba lobaki boye nzela oyo eza na eta oyo ya boye toyebi te eloko nini tokoki koloba na bakonzi oyo basimbi mboka oyo que ça soit gouvernement provincial que ça soit gouvernement national balakaki biso ke na baélection awa bakoya mpo babongisela biso banzela oyo tomoni awa quelque part kaka bazosala bibambabamba mpe na minute oyo nzela moko wana Kingabwa eza te. Ata ba motocycliste auto mesana kobenga ba wewa ango pe bazangi maloba te ba lobaki boye. Na premièrement manquement ya ba route ya entretien ba route ba koya ba flatter biso na obie mutuka mwa mabanga ba sopi so ka mbule beti ba e bebi sisu ba bala en plus ya koleka ko créer ba érosion na balabala donc moyen ya canaliser ma ya mbule zate ba bindeni ya canaliser ma ya mbula te to ebite okota na libulu pono bimata la maboko. Maboko, il faut souffrir, il faut toka, awa, faible distance na arrêt point chaud. Mais pour nos bimana, il faut otoka, souffrir avec un mifra seulement. Misusu bazali ko évoquer ba raison o ezali ke route o ezali abandonné depuis ba laza projet à construction ya avenir et pas wapi et sengeli ko eba ke route o et servaka na tango ba mbouteille za la kaebele to pe ba difficulté et pas wapi ba population ba implorer implication ba autorité ba konzi bote la biso Kingabwa surtout les 4 coins ya Kingabwa to na sika ya koleka te Kingabwa so mbule beti
pour na kobimanare ko soit transport à na Wenzambila to na point chaud c'est tout un grand problème. C'est là na biso au côté la entrée principale na so ya Izam plutôt na minute ba pratiquer mon soutenu tout que le côté moteur le côté et baby a des gars. Bino mo botala nan. So botali abomo na genzele baby ko weti yango batonga ba caniveau tikala ka bongo bango bato basaka nzela bakenda na bango. Selon constat, tozu esika oyo ezali que situation oyo ezali ko se généraliser pe e komi récurrente ndi melangai a na Kinshasa et pa wapi population asengi intervention na lombango et pa ya bakonzi ya ville. Boende ezalaka esengeli kotia miso po ete bakambo ebongwana pe population ayebana ko profiter na deuxième mandat ya chef de l'État. Mikolo soko tamboli na ville province ya Kinshasa ba koyebisa yote kasi yo moko ko remarquer que transport ekomi pasi makasi. Bakinois bazali konyo kwa mamakasi mikolo oyo na oyo etali prix ya transport. Transport ezali susu na prix fixité selon ba trajet. Nzokande gouvernement congolais asi afixaka ba prix nyonso selon trajet pour na transport. Nzokande ba chauffeur ya matoi mangongi bango basala kaka makambu na ndenge na bango. Soki olingi kobima soko za na mbongo te en tout cas vanda na ona ndaku po okoya kozonga ndaku makolo. Tozwa lokola trajet ya Victoire Magasin. Na ba bus trajet ezalaki Victoire Magasin 1000 francs congolais kasi ekomi 1500 2000 soko boyo tikali na re. Soki okei na ngambu kote ya bawewa bango kutunde ba exageraka na ndenge ya kosakana te. Ozwa trajet Magasin Ipen bongisa na yo kaka 2000 francs soki oboyi ofandi. Ozwi trajet ya boulevard Ipen kunande kiadi kibeni boulevard Ipen ezali na 3500 4000 ba misusu ba exagéraka bakendaka na 2000 francs soko boyi utiki. En tout cas gouvernement congolais bwakana numisu na oya mibale po bakinoa bakomi konyokwama na o etali prix exact ya transport bo fixe ba prix po kinoa asepela boye kitoko te. Jeunesse congolaise ezokende na kokufa suite ya ba whisky pe ba masanga ya makasi o bilenge bazali komela ezali kosilisa bango mayele. Mag FM esinteresaki na babiloko oyo babengaka masanga makasi ba whisky ba zododo oyo ba jeune bakomi komipesa komela yango. Nzokande biloko oyo ezali ko détruire jeunesse congolaise oyo ezali kosala pasi mingi soki bazali komela etindaka bango bakendi kosala makambo mabe. Ya pasi ezali ke ba masanga makasi oyo ekoma nango kotekama na liberté na bakwe nyonso ya banzela ya ville province ya Kinshasa. Okomona mwa mesa moko ezali wana bazoteka ba whisky etekamaka nango pe moins cher 1000 francs 500 francs na kwiti na yo ya ofele. Non, maman eloko wana comme à public te. Elo mo l'état faut condamner en wakanga. Ce qui est grave c'est que na ba policier ba komi ko mela eloko wana. Bango ba batu mo faut ba kanga bato ba mela biloko. Ta mo ba komo mela ngo eloko ape. Bango bazo participer, bazo ko encourager ba jeune ba mela ka yango. Nyoso wana biloko bien te. So tali ba kuluna bana za bato bazo mela ba biloko wana. Oyo ekomi kopesa pasi mingi soki to ya bakuluna ekomi élevé ezali suite ya babiloko oyo pe po mingi soki amelite bavandaka kimia une fois kaka tie drink na ye okomona komi bisala sala kobotola batu mbongo na yango to ko interpeller mingi na bakonzi ya la police atia pena nulisu na ye ya mibale na dossier oyo ya bazododo pe ba whisky ya makasi. Sanction moko ebana kosalema po biloko oyo esila etika koteka makana liberté po biloko oyo ezali ko détruire ba jeune na biso boye kitoko te.
Merci pour la confiance et fidélité au message à na Mag FM. Kasi ceux qui vont s'appeler qui na édition na biso ya mokola lelo bopesa merci na équipe technique et rédactionnelle au basala qui on a pour na kosela bino musala kitoko. Na sima caméra na zala ki na Rabi Fuka yende abenda kinga bilili. Na montage Francis Peta papa na Alegria yende a monter ki ba image ya mokola lelo kasi botika to pesa mbote na couple atalanga epa iwapi tomoni papa Celestin na mama Yolande balangi minene ya Mag FM. Peto bosanité Papa Superman Kimbongila artiste et comédien munene OP azanga kate kota la Mag FM. Kasi botika na pesa merci et pas à mon boss maître Malou Abilik Leofas wazali bongo président fondateur ya fondation Malou Mobimba. Ngana bino tokutani mikolo ezali koya pesa lelo. Te